véritable. Parce que Charles n'a écouté chacun à l'okola les chomé na couveuse. Au commissi na l'okola rescapa naufrage titanique. Kolina na ya diama, Gisèle Umba, nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Et qu'il a monena pesa kingangu ya suayeteo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola malemba. Kolina na ya diama, Gisèle Umba, nana troublé mon amour. Très chers amis, bonjour Bandeko, Balandi Diamant Noir TV partout. Ici Kano Sobozwami Pona Kolanda, Gisèle Umba, Diamant Noir. Merci Pona Makambo Mboka Tozala toujours wana. Vraiment, toyé les 23. Les Zaki les 23 journée Mombeleka qui en tout cas to tunakite nini leki ndenge nini leki. Wana to bengi moko ya mwana mboka oyo a répondre à biso toujours na ba question ndenge nini mboka na biso lelo. Et que journée les kindenge nini wana tozangite ko bengaye po tozwa biso no surtout ba nouvelle ya mboka na biso. Merci bino so boza vraiment branché na Diamant Noir TV bobo sanate ndenge to baka bo s'abonner na se pona kozwa kaka ba information to wiki bino no so bozali penza wana sans plus tarder tozo yamba Bishop Élysée oyo azali molobeli ya ba peuple congolais. Bonjour Bishop Élysée wana tozo lando na Diamant Noir TV. Gisèle Umba, Diamant Noir. Bonjour et bon dimanche. Ah, dimanche, bisoza, eza malamouté dans nos merci parce que mitema tous les peuples congolais, ils na Kinshasa, ils na Congo démocratique, Mobimba. Donc, les lots, ils qui les 23, au Koko Bisabiso, ndenge nini eleki na Congo kuna, parce que vous aurez toujours une information, il y a sûr. Voilà, malobi pana. Les 23, il y a les lots, na Kosenga na bana ya Congo, pour le bon dimanche. Bon dimanche pour la nini Lamuka a déjoué piège ya Kabila. Déjouer en français c'est agir pour faire échouer. C'est faire échouer le jeu de quelqu'un. C'est ça déjouer. Kabila a bongi ça qui était Nanzela ya Nanga alobana opposition. Élection le 23 exacté pour opposition. Abimisa Batuna Balabala, il a déclaré état d'urgence. Ndenge batu bazomo na basoda ba Rwandais bavandaka na Kitona, bavandaka na ba base différente ya Congo, tomoni bango balongwe basali déploiement, balongo li basoda na bandundu batindi bango na Kasai oya Kasai bakotisi bango côté bandeko na biso batetela oyo ya Kinshasa bakei bandundu ya Kinshasa bakei bakongo oyo kuna bazalaki na bakongo baye Kinshasa basali a préparé déjà piège moko pour opposition loba ete neti élection eza le 23 te peuple bima na balabala. Mais biso na Lamuka tozali dans l'information wana parce que Kabila travaille avec des Congolais. Ba Congolais mususu baza na FCC balingi na bango Kabila te bazoli ambongo babaye ba mususu baza surtout baza na MP majorité présidentielle ba yina e ko sakana te ba mususu baza na bango na na oyo tozobenga soki po ezalaki AFDL le komi PPRD ba mususu balingi na bango payete ba lembiye donc baza na bandeko na biso mais bazalaki na ngambona ils ont compris. D'ailleurs on a le bino bon dimanche parce que ceux qui opposition Lamuka principalement en le bana batu babima lelo na balabala ba soda balingaki babima bitumba na ba civil mobule linga kokota peuple makile linga kotanga lobby lundi état d'urgence Kabila umeli. On a le bino bon dimanche. Merci, mais biso siko tolobi boye. Bongo siko awa les 30 ezokoma parce que biso tondai corner nanga lobi les 30 élections kozala vraiment bana kin batunyo so bavanda kimia bazela kaka les 30. Au cas où les 30 ans élections salamité, siko ekozala ndeni. Merci. Nalandi batambwisi ya Lamuka.
interview à président Jean-Pierre Bemba ya MLC nalandi interview bazalaki bango mibale na président et ensemble Moïse Katumbi Chapwe balobi boy les 30 report ya mibale kozala te ou changement ya date na obi report ba musu bazo comprendre te akanza reportage c'est kapé so bi report ainsi reportage kabila donc report donc changement ya date ko pousse la date sur soki na janvier et kozala te bango nyonso mibale balobi surtout président Moïse Katumbi abeti sete soki to kombi le 30 et qui a changé le sous date au janvier février mars peuple congolais pour se prendre en charge et lingi kolobanini to mettre article 64 en action article 64 le bini congolais nyonso azana droit o epesa meli na constitution ya kotelemela moto to lisanga ya bato balingi banganzamana ebonga congolais nyonso azana droit atosalaka politique te mais congolais ozana droit ya koloba ke non moto oyo lisusu te mpo bato bazokanisa kaka ke moto akolobana akoki kotelemela kabila to kotelemela la kabili oyo bandoki oyo ya FCC fozala kaka opposant fozala kaka combattant fozala kaka résistant non congolais nyonso mais lelo naye kobimisa révélation oyo tozwi bakonzi ya lamuka toyebisi bango kabila aza na deux possibilités mpo azomona ke le 30 wana kokoso ekozala aza na manzela mibale nalobaka na baposibilité to balingala basalaka révolution komba na langue oyo bato ya mboka na yo eza te ke yo lelo oza na Londres ozosala komba na anglais kongolo nini na koyoka yo olobaka mpe komba na français kongolo nini na kolandala talaka éducation ekufa na Congo donc kabila oyo eza nouvelle na bolimbisi na devance yo kabila azobongisa soit kolimoge français mpe kaka biso totanga mingi alongola apoussé nanga a démissionné avant les 30 pour paralyser makambo nyonso po baélection ezala te wana 1 ya mibale bazoluka moyen akufa na nzela ya accident ye moto abomisi eme baluki accident auti kingakati auti nzela bakongo batutie na mutuka akufi balobaka asali accident akufi nzokale kabila nde moto abomi ye donc eza ba deux possibilités manzela mibale français mpe yoka mpe ngai nakotama na Congo te donc ata na tanga mais Bishop Élysée toyebi kotanga mingi vraiment toyebi yango wana toyebi po makambo olobaka tozoloba yango bakongoli nyonso bazolanda biso to bana lingala oyebi kende na fandi ya bato ya Libi bazobenga bazotomboka mamboleki na Congo ifali na Alex baona émission mais nayebi ke bolandanga na pesi bino nyonso tumbote bandeko na biso toza toujours ensemble biso toza ba peuple congolais malgré boza musika na Libi toza penza elongo na bino donc tolexa bino mbala sima diamano razara pona bino en tout cas na yoki bino mais Bishop Élysée nga na lobi boye ozoloba no makambo ozoloba oyebi ke obangisa biso po yoza mayeli ben formation yo pesa biso ebi ke o pesa ka information moko boye bande komo ba benganga ezaka ba série ya paix à son âme en tout cas toza pena na sujet na été tozolo ba toujours poser question tant maman olangi ba akufaki yo to sa ki no émission avant olobi na biso ngo ke kalate maman olangi na papa olangi bazotika biso bazokufa et ezaki pare et ça ma ki pe bongo bande comme ça benganga po babi to kutu biso to fingaka Bishop Élysée nzoka azaki na raison et là to komi lelo na moniso bandi so makambo okomo ebisa peuple congolais ke Kabila za na projet aboma Corneille nanga to akufa na accident soki na landi bien accident ou ba sala mususu na yoki malamu pe a démissionné nanga lo bakina démissionné ba information nos orango wapi yango na tuni ba information wana nyonso tu tango pesa rango na ba bandimaka te ba Bishop Élysée zokosa mais ba information makasi bongo yo zo kango wapi po o continuer za ka moi parenthèse na fungoli na question tuni après o continuer ba moko réponse ti na question na yo malobi pa oui merci na ko répondre na deux aspects aspect bozo na musal na nzambe Bishop est un titre ecclésiastique mais dans un ministère prophétique nzamba tia 5 ministres de Dieu pour l'édification de l'église corps du Christ. Nazali prophète. Bishop Nazali titre ecclésiastique. Mais dans un ministère prophétique. Voilà les bossos. Nous avons pas révélation.
baredose pa nzambe ya mibale bana Congo nasalaka na DEMIAP, détection militaire des activités antipatrie. DEMIAP ezana kitambo. DEMIAP ezali service ya autobengi ya renseignement militaire na 1998 à 99 pe na longwe po na monaki renseignement ya mboka na biso ezala civil ezala militaire etamsami na barwandais. Mboka ezalaki sous occupation minière barwandais yango na longwa. Mais baninga bakongolais lokola nga baza na DEMIAP, bakongolais lokola nga baza na état major général, bakongolais lokola nga baza na baservice ya renseignement nyonso bazosala mpo babokola bana na bango bakolongwa te bazoservir mboka e bamoni ke mboka eza sous occupation minière. Bakongolais lokola nga bazali nazali criminologue ngai ozomona de formation, nazali détective ya de formation yango bazwaki nga na DEMIAP na à l'époque mokonzi na biso yaki général Sikatenda directeur général ya DEMIAP nasalaki na direction ya renseignement. Mokonzi na nga colonel Mississippi aza na prison, donc nayebi renseignement ya Congo na époque ya Mobutu te mais l'époque ya Kabila. Voilà la réponse. Voilà, merci. Mais tu continues mukena yo poto rozo pera tamula ite to linto tuna likambo oyo capitaine oyo awuti ko ba biso stolanda ki kabamba Patrick alobi na biso bien que soulèvement populaire batu ba telema peuple congolais no sabima et puis tolandi Jean Belé oazali professeur azana États-Unis alobi pareil que soulèvement populaire peuple congolais telema Bishop Élysée okolo bani na makambo oyo capitaine wana alobi yambuna yendo la capitaine wana ndenge nazali agent ya renseignement nakoloba boy soulèvement populaire esakala mbaki na mboko babengi Burkina Faso ba français bazalaki na kati na CIA service de renseignement et intelligence ya américain tango Blaise Compaoré ayoki ke peuple ya tomboki atindi ba garde républicaine babeta masasi na kati ya ba civil ba soldat armée ya Burkina Faso babeta masasi likolo alengi ba français ba yebisi ke soko meki okolala tika pe chef d'état major na ye adjoint a désobéir na ordre na ye yango yo otobengi nini soulèvement populaire esimba na Égypte tango président ya Égypte o bakanga na boloko peuple égyptien etelemi na balabala oyo aza l'actuel président alobaki na président na ngai na koyoka yo lisusu te esimba soulèvement populaire esengaka bozala na noyau soulèvement populaire esengaka bozala na base arrière na kota na profondeur te parce que na kopesa bato na mayele banguna Congo mais na koyebisa Kabila toza dia na noyau toza déjà na base arrière Kabila Congolais soki le 30 élection salamité obomi nanga unanga démissionné toza dia na noyau toza déjà na noyau toza déjà na base arrière Kabila a déploiement au sala wana ko bangisa bikiso te ba Congolais tozangaki noyau toza dia na noyau toza dia na base arrière okokamwa na kati ya foule minduke kobetama basoda déjà baza déjà prêt na tenue civile okokamwa Kabila okokamwa pona koyasko ko répondre mwana mobalo yo Patrick babi nous devons archiver nos mémoires Gisèle Yumba Diamanoir mwana mobali moko pa bimaki colonel Chibangu aningisa Europe ti Afrique même Afrique du Sud ba musu balangaka ti lelo mais ye wana na boloko je suis la première personne pour na ko archiver mémoire ba Congolais. Beaucoup de Congolais bazana ba mémoire mukuse na ebisa ba na Congo John Chibangu abandi rébellion na wa Kabeya Kamwanga mais Kabeya Kamwanga ekangami na mboka moko te ya libanda Congo ezali village moko enclavé donc na libanda ya Kabeya Kamwanga Rwanda ezate Burundi ezate basala on a outil koloba soulèvement populaire toza na base arrière na kokota na mozindo te mais so to bengi rébellion foza na base arrière aza aventurier ba finga ngai garçon moko na kotanga kombo comme on epé Patrick Chibangu na Bruxelles akota mai
akota mai alobi wana za omona nga makambo so bakota mai na kebisa me ba colonel mususu otanga bakombo te basaka na poto moko ayokela ngazali kinanga bikokota na biloko te ayokela. Pour répondre à ta question, le monsieur Kabamba Patrick alobi aza technicien d'état-major azalaki chargé des opérations aux élections 2011. Kabamba Patrick Capitaine Kabamba Patrick. Le 23 décembre, soki élection ezali te, mwana ya Kinshasa, ya Congo, ya Bandundu, ya Kasai nyonso mibale, ya Équateur, ya province orientale, ya Nord, ya Sud Kivu, ya Maniema, bima na balabala, c'est ton droit le plus légitime. Bima na balabala, tokende kaka na soulèvement populaire. Sali vidéo na kati ya voiture na libanda Congo. Asali yango na RDC te, na kini te na province te. Asa na libanda ya Congo. Na libanda ya Congo olati tenue militaire. Ola libanda ya Congo yo Kabamba Patrick omoni ba Congolais bolole o balandio na esengela nga 24 heures pona na démasquer yo. Na peso mise à garde. Kabamba Patrick aza aventurier. Nazo démontrer yango okatanga balobate. Bana Congo aza lokola John Chibangu envoyé ya Kabila. Ozana minikili na poto na boko tanga esika ozali na boko tanga ville ozali na ndaku na osi tokangi ba photo outi musala na teni militaire ya RDC sine aventurier koso ya ngwana na outi musala muzana pays étranger na teni militaire ya RDC aventurier. 2 moto azali technicien d'état-major osa préfecture mais technicien d'état-major akosa lokola Kabamba na salite esengela ki sala nini ya liboso okota na contact na ba chef ya compagnie na mapinga na biso ya Congo okota en contact na ba chef ya bataillon ya armée na biso yo sali yango te. 1 2 ya mibale okokaki kosala jamais vidéo elongi na ope monani na mokusa kosala vidéo te olingaki osolo na ba militaire na code militaire ya misato olingaki ozala na pays limitrophe ya RDC osali yango te. Nazali criminologue nazali détective nasala na demiable nyonso alobi na bana Congo bolanda ete yango bato mpe banandi yo te modo epesa makandenge wana te mais militaire faza na kati ya mboka na kati zela na silisa po eza grave d'accord ok eza grave militaire va opesa modo faza na kati ya Congo azali banda Congo te asa sololi na ba chef ya bataillon nyonso ye Kabamba wana Patrick Betu oyebi chef bataillon la Ksini o sololi na ba chef ya compagnie o sololi na bango sololi na ba code bakoti na kati ya peuple na tenue civile ndenge ezalaki na Burkina Faso ndenge ezalaki na Egypte bapesi yo mbongo na batakabila po bopiége biso baopposa opiége la muka ebeti poto lelo nazalaki na répondre yo dimanche omoni na kini bato babimi omoni na Goma bato babimi batosi la muka petit Kabamba keba Congo eza makila bato etanga tayo tata bakombo ngo pesusu John Chibangu Kabamba Patrick Kabila osaka nekolo wana mabe merci. Mais oyebi ke likambo lobi ya John Chibangu na profiter na lobango ponga na yambaki mwasi na ye awa na poto vraiment za kolela mama Charlène na pesi mbote sikozali azolela pona mobali na ye alekaki na émission peuple congolais ne surtout abengaki en tout cas ti azana ba nouvelle ya mobali na été ce que lobi ke baza ba aventurier wana pona capitaine wana ngana yebite toyoki ndozo ba mais pona John Chibangu ngana yambaki mwasi nazolela mobali neti lelo mona na te akena na prison azaya kokanga mabana bazolela ye mettons yo lobi aza aventurier je na skangi te te na mobali na ye mobali na sana demiak na kitambo mobali na sana demiak na kitambo batindaki Kabila tindaki mobali na ye John Chibangu azalaki commandant second à l'époque ya les deux Kasai izalaki na brigade moko le commandant second général oyo azalaki liboso azalaki rwandais sa longwa commandant ya région militaire ye azalaki commandant second colonel il s'est proclamé général il n'a jamais été général Chibangu
tango Etienne Tshisekedi alobi imperium Kabila bakabili barwande babangaki apese misolo bale yo kene ko contrecarrer imperium papa Etienne Tshisekedi lobake na ba congolais mingi bazalaka ba naïf ba Rolanda yo akopeso misolo po eti imperium esimbate. C'est lui qui a fait ça. Et le bakangela na Kabila akomaki siko ko Chine batu na Tanzanie ba vidéo ezali ba monaki na Tanzanie Kabila mtapesa ki passeport à Tanzania Kabila sakana na bato oyo bazo lia mbongo na ye akena Tanzania zo panza mbongo na boîte de nuit epesa ki renseignement Kale Vasilikaki Kabila ba kanga ye kwa na prison. Merci Bichon. C'est là na lobano lokomo les loso qui ba bengisi opposant ba corrompre ye akobi sa mwasi na ete tant ba bengisa ka diam tibango mwasi na zalaki te. Alors oyo azoloba wana eza baaventure congolais bolongwa na kati ya naïveté congolais botika bindima lokola Kabamba Patrick oyo il se dit technicien d'état-major non et à cause peut-être aujourd'hui préfet d'état-major peut-être wana ozwi yango dans Kabila na tanga Mobutu te petit frère Kabamba soko continuer la l'action ndako na yo dala et un petit tant que musique il attend entre 2011 2012 to le baki musique ko betate alingaka bengisa Werason petit maza frappé na États-Unis avec sa Werason na la kisa ki naza Afrique na filmanda na ina filma ba voiture na e Wera beta musique te Kabamba Patrick comme kila la kuso ya mwana yo za na mikilina ozana étranger na pays étranger okendaki musala na tenue militaire ya FARDC bota la pays image wana bien tanga zolo bana suka mise comme kopaya asoka monaki ba policier soka monaki banani bakenda kateni baki congolais tala nzambe fola et bato ba biso to appelle big te mais to na musaba congolais Kabamba za aventurer Patrick yo na pays étranger que de musala na tenue militaire ya FARDC tala aventurer lokola Johnny Chiba na démasquer ba congolais ba bima ba bimisa ba mboka lia babo je suis moi na démasqué peyo aux aventuriers oko bapesaka mot d'ordre yo soldat foza na mboka libanda mboka te. Merci. Siko malobano ya suka penda pona lelo po tozoza ya mite mezobeta pona les 30 bino ba parti politique nyonso tout oyo boza ba opposant bosali ndenge nini po malobano bino ya suka pona les 30 pona lelo pardon tozo zilande to koma les 30 autres tozo zela biso nyonso tout élection ekozala oui ou non. Nazali na kati ya Lamuka président nanga Moïse Katumbi Chapwe président ya MLC basali vidéo bango je mibale les 30 mema biso na élection pour le baki élection Kabila soki o memi biso na élection te déploiement ya ba soda wana ko bank sa biso te na ko pesa na lobaka ngo même et pas na yo Gisèle Yumba peuple congolais bolanda ngai il y a 5 forces naturelles 5 armées naturelles ya Nzambe ba déploiement ba soda wana soki Nzamba tini mupepe ba soda na ba hôtel mate ba palangana soki Nzamba wana fort armée ya liboso Nzambe soki Nzamba tini moto na Californie to libe information de banda kundenge siki na ba plombier ba yaki baziki deuxième armée ya Nzambe ya mwana soki Nzamba tindi mai mvula ebeti lokola ebeti na kama Sodome Gomorrhe basoda na bakopanzana troisième force quatrième force soki mabele fungwami ekomela bino et cinquième force c'est le peuple congolais aux forces naturelles armes naturelles oyo et bombe atomique kiko bomba pinoté peuple congolais longonia oza suna kubanga te les 30 ça passe ou ça casse. Gisèle Yumba les 30 ça passe ou ça casse. Et je crois que toko kata Kabila pesa mbote na mutu moko. Oui. Mbote nanga na liboso na yo. Merci. Gisèle Yumba diamant noir. Merci. Ozo bundela mboka malgré ba kelasi malgré ba misala ozo pesa tana yo énergie tana yo mbote nanga na yo mbote nanga na président nanga Moïse Katumbi Chapwe batambu sinyo so Lamuka candidat numéro 4 yende président ya RDC Martin Fayulu
mbote na nga na conseiller spécial et politique ya président na ngai Moïse Katumbi Tchapo et Salomon Idikalonda, conseiller à Solo. Merci. Merci Bandeko Balandi, tosuki ça. Ok, merci Bishop Élisée. Merci Bandeko Bolanda Kibiso. Vous avez toujours branché na Diamant Noir TV Poto les 39 comités. Totikali na une semaine. À très bientôt. Bye.